tusamba entsambu zange mfumu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wase yo untwadi wa kitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaito tuko kwa yele mvu se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Gelo ezali deuxième journée oyo tozali ko fete milulu ya mbotama ya papa Kisolokele. Mbotama na ye ezali pe kaka mbotama ya bango nyonso misato. Banda lobi nga tongo biso moko tomonaki ndenge nini tokumisaki mbotama na bango. Maloba pe ya tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani oyo apesaki biso na tina ya mbotama ya papa Kisolokele pe misala na ye nyonso oyo ye asalaki na bomoi na ye. Nzela mosusu te kolakisa biso nzela ya lobiko oyo papa Simon Kimbangu andimelaki ya kobikisa loposo yindo pe kopesa kinya na mokili mobimba. Na pokwa pe tolandaki ndenge bandeko na biso ya choral papa Kisolokele bakendaki kopesa fleur ya alliance epa ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Maloba na bango o basengaki oyo pe eyano oyo tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki na bandeko na biso kolakisa ete solo maloba ezalaki ya bandeko na biso ya choral papa Kisolokele ya Saint Denis. Kasi na eyano oyo tata Molimo Santo ya pesaki na bandeko na biso ya choral papa Kisolokele biso nyonso tokomi concerné na kati ya lingomba ya tata Molimo Santo. Tango nyonso na maloba na ye ya suka papa Kisolokele abandaki koyebisa biso toko bango nyonso misato ete file oyo ya récupération elingi koloba ete biso nyonso tozali bana na ye, tozali bana na bango. Kasi ndenge tozali bana na bango tobungaki mingi na banzela oyo esengeli te oyo bango baza kotinda biso. Tobungaki mingi kobunga na biso wana yango batalaki masumu na biso te oyo tosalaki, batalaki te bambeba nyonso tosalaki. Tozali kaka bana barekipere biso yango nde papa Kisolokele alobaki ete tobwakeli bino file ya récupération tozonga lisusu na se ya makolo na bango. Lelo yo tozali komona ebandeli ya mosala na ye papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete tozali na retard ya 10 ans ya bokotongi lingomba ya tata Molimo Santo. Na likambo na ye retard ezali te kasi na botongi. Kasi na botongi wana ndenge nini pona nini retard wana eye ezali koze na biso moko
tozali koloba likambo yango ezali koumela me biso moko nde tozali koumisa pamba te na retard wana ya 10 ans batata balobi tosala boye biso tolobi tokosalela boye me batata balobi eke likambo po ete ekende liboso malamu bosalela boye bosalela boye bosalela boye biso tozwi makanisi na biso oyo ya biso ya bomwana oyo ya kofrene lingomba tata molimo santo tolobi ata papa alobi boye biso tokosalela boye wana nde tozali kozwa retard kasi tata molimo santo papa Simon Kimba Nkiangani alobi ete esengeli to récupérer retard wana ya retard wana ye alobi na misala ya kozonga lisusu nsima te ya kozonga lisusu nsima te kosala ndenge batata batikelaki ye balakisaki ye likambo fo etambola boye elakisi ete tozongi lisusu na esika wana ya batata koloba ete file ya récupération de barécupere biso lisusu nzembo wana oyo tata alobi boye nayokelaka ngo mingi toyokelaka ngo mingi na chorale de Jiteki banzembo ekokitaka po ete ekoka koteya biso yango tokosenga Jiteki botiela biso mwa kantiki wana po ete ekoka koteya biso lisusu koedifie biso mingi toza koloba ete retard makambo boye te bapapa baza nombre na retard te biso moko nde potango bakotinda biso kosala boye biso kuna tokoki kopesa masengenya mosusu oyo baza na posa kosala ndenge batata baza kotinda biso tozali kopesa masengenya mabe maloba mabe na bato oyo baza na posa na kosala misala ndenge batata balingili kasi papa Simon Kimba Nkiangani alobi ete ye akozonga lisusu nsima te biso moko tozwa koloba ete pasi eleki mingi malamu papa aloba likambo yango nde azali koloba yo moto okangami na koloba mabe na bato mpo na kodécourage continue kasi ya kozonga lisusu nsima te sor na yo moko oyebi Jiteki Botika
Merci. Jeteki. Mukumba munene oyo batikeli papa Simon Kimbangu Kiangani. Batata balobi na yete atonga Yerusalemi. Akotonga ngo na nani ngai na yo. Wete tokoka kozwa kinya. Wete tokoka kobika. Papa Mfuma Mbanza, papa de Alunga na Kiangani, alobi na biso nyonso. Soki botongi Yerusalemi te, pasi na bino ekosila te. Mukumba wana ipesemeli na papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango nde sikoyo azali kotinda biso asali. Programme na yina papa Mfuma Mbanza, papa de Alunga na Kiangani, le 16 janvier l'an 2001. Papa continue musala onga na bandi kuna na nkendolo. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete filet de récupération a récupéré biso nyonso. Totonga Yerusalemi. Tala ndenge azali kobenga biso nyonso, mouvement nyonso, association nyonso, komata apesi biso badate koya kotonga Yerusalemi. Tango ye azali koyebisa biso boye, biso toke kobongisa na ndenge mususu oyo elobi papa yango te. Biso toke kobongisa na ndenge mususu. Kasi ya lobi akozonga lisusu sima te. Toyebi liloba na ya lobaka ete ye azali 1000 pata akozonga susu sima te. Oyo biso tozo continue kotia songi na misala oyo papa apesi biso, na misala oyo azali kotinda biso. Nzembo na suka ya lobi ete kokoma mabele, kokoma putulu. Pamba te tozali kopesa kozongisa musala na ye na sima, tozali kopesa retard na musala na ye. Totika nzembo ebandeli ete totika bizaleli na biso mokili. Tomema yango na kati na lingomba. Ngai na yo soki toza na esika wana ya kosala ete kozwa bizaleli na biso ya mokili tokota na kati na lingomba, totia ndelo. Soki totia ndelo te, toyebaka ete lingomba ya tata Molimo Santu ekokufa te. Kasi yo mutu oza koyoka te, oza kotia mabe na kati na lingomba, yonde okokoma putulu ndenge nzembo elobi. Yango sika banda lobi toyokaki programme na biso ya Matei manso oyo pe euti koleka lelo tolandi manso. Ngonga ikoki siko tobima libanda oyo ezali ete botongi. Pamba te tokoyaka omboka Yerusalemi mabondeli pe misala. Musala botongi Yerusalemi. Kotonga akati na Yerusalemi mingi toza atana eloko moko te na maboko omipesi nzoto wete osala musala oyo esengeli na kati na Yerusalemi. Misala ya pamba na kati na Yerusalemi ezali te. Ba mama oyo bazali komona te, bazali ya kolemba, batata pe oyo ya kolemba, toza komona ndenge nkamba ekoma propre ata lititi moko ezali te. Bango ba moyen baza na yango te, me ba mipesi kamba ezala petwa.
oyo mpe amoniki aza na eloko moko te me baza kosenga kuna o mabanga eza kosengama beton ezali kosalama amipesi na mosala wana oyo mpe azali te moyen ezali mwa mbongo ezali oyo yo obongisi eke na kotiango makabo esala misala na kati na Yelusalemi po ete nazwa mapamboli tokanga motema te oyo yaki na yango po ete etonga Yelusalemi liloba ya papa Simon Kimbangu na 1921 bato na ngai bango nde bakotonga lingomba yango lelo oyo batata balakisi biso misala bana papa Kisolokele papa de Alunga na papa Dangenda Koti balakisi biso ndenge nini lingomba ekotongama yango pe eza ko continuer lelo kino lelo na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani atali kolemba te yango tokobimba libanda toyebi eke toza na remise de cadeau mwa moke oyo toyaki na yango tozonga nango te topesa awo obongisaki eke eza cadeau nsima ya cadeau toza mpe na ntitani toyebi eke lobi tobandaki kasi tosilisaki te yango lelo tokosilisa na miso tozali komona ke tozali moke kasi na musala soki tomipesi ekomonana solo ke musala mpe ekomonana biso na nkamba ndenge topesanaka rendez-vous remise ya kado ya sac ya ciment tobosana mpe te likambo wana okoki te mpona komema yango na motu osali enveloppe na yo na talu ya sac ya nsima otie na enveloppe opesi wana nde elakisi ete tozali kotosa maloba tata Molimo Santu yango mpona lelo tosilisi wana okombo tata mwana mpe Molimo Santu amen. Ika tokubike no moko twatonda lusiamu sututambuli kwa nzambi yeto munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Voilà, ndeko balandi ya radio des Kimbangiste wana touti kulanda message ya tata conseiller direct papa André Menza Kiangani pambate yende atalisaki elongi ya tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani na mokolo mwa lelo ezali deuxième journée ya festivité ya le 12 février 2024 oyo tozali kosepela mbotama ya nzambe tata papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel oyo abotamaki le 12 février 1914 jour pour jour 110e anniversaire nde lelo na le 12 février 2024. Voilà, c'est pourquoi tozali elongo na bino une grande équipe ya radio télévision Kimbangiste station de Nkamba ezali kosunga bino bokoka kozwa biso partout dans le monde entier na elobeli ndenge tolobaki mama Tina mama Tamalia yende azali kolobela biso lokota ya portugais elongo na mama Izakarine Nzotondo yende akolobela biso penza na lokota ya Kikongo. Mama Izakarine Nzotondo lelo ezali deuxième journée ya fête tozo continuer kaka na milulu ya mbotama. Bonjour et bonne fête.
Bonjour, bonne fête, Mama Tina Tembe. Bonjour, bonne fête, na beno nyonso kena kulanda beto na ntoto ya mvimba bampangia luzolo yokele kiese na kumona ti papa kisolokele lukelo Charles Daniel mwana ya ntete ya papa Shimoki Mbangu na mama mwilo yanji kubutukaka awa na bwala nkamba na kilumbo ya ngonda ya kilumbo 10 na zole ngonda ya zole na mvungu kama musi 10 na iya yawina kena kusonga ti papa kisolokele meku kisa mvula nkama musi na 10 na zulu sambu na kubutuka na yandi awa na ntoto bubu yake kilumbu ya zole ina beti kena kulanda ba programme nyonso kena kuluta na bwala nkamba iluselimi yampa sambu na kuzitisa mpi kupesa lukumu na ina mebutukila beto papa kisolokele lukelo ina beti mebinga nzambi tata ya cheleka ba persona ya nzambi bokele tatu nzambi tata mwana mpeve santo bubu ya impila betikena kuyindula kubutuka ya papa kisolokele kisonga ti papa dialungana mebutuka papa diangenda mebutuka sambu ba persona ya nzambi ke vandaka tatu bo tatu ke kwendaka njila musi na bisala na bao ya wina na kilumbu ya bubu yai awa na bwala nkamba betikena kulanda mpila yoke na kuluta na ngemba muntu mekota na nzonzambi kele papa mwambanza Andre Mbenza Kiangani sambo papa Shimoki Mbangu kena bisalo mingi ya wina ya mekwisa sam na kupesa beto njinga ya kitoko ya mpwenya sambo na lugulusu na beto na ntango yai awa na nzonzambi mambo memana betkena kubasika na nganda malembe sam na kulandila makamutaluta kuna na nganda na kusala bishalu mpi kupesa lukumu na yina kele nzambi na beto papa Shimoki Mbangu kasi na nito ya papa Mbenza Kiangani mama Tina Tembe betkena kese mingi na kutala nyonso ina kena kuluta na bwala nkamba iluselemi yampa mpi mkepesa njinga na mama Tamalia na njinga ya Portugue mama Tamalia. Muito obrigada, mamãe Isacarine Nzotondo. Na verdade, dia de hoje é data especial, uma data marcada de 12 de fevereiro do ano 2024, cá na cidade de Santa de Incamba. Mas hoje é 13 de fevereiro do ano 2024, cá na cidade de Santa de Incamba. Estamos festejar esta festividade de 12 de fevereiro, mas hoje é segundo dia da nossa festividade de nascimento do papai Kisolokelo Lukelo Daniel. Hoje é o segundo dia da nossa festa. Na verdade, amados irmãos, já chegamos pela segunda parte do nosso culto. O culto já saiu fora, mas lá fora vamos acompanhar também outros programas que vai se passar lá. Trabalho, não esquecemos que é uma data especial e todos os crentes quimbanguistas, quando você soube cá na cidade de Santa de Incamba, acerca de vir fazer o trabalho e as orações, porque costumamos vir subir cá na cidade de Santa de Incamba através de duas coisas, orações e trabalho. Na verdade, amados irmãos, a pessoa que representou a cara do chefe espiritual é o Papa Andre Mbenza Kiangani, o seu conselheiro direto, ele que está conosco no dia de hoje. E daqui a pouco vamos acompanhar a sua saída no dia de hoje e acompanhar a sua honra. Amados irmãos, na verdade, esta data marcada, o primeiro filho do Papa Shimoki Mbangu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é somente uma pessoa. Papai Kisolokele, do jeito que o Papa Fumabanza acabou de nos alertar que quando nasce Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é somente uma pessoa, amados irmãos. E aí estamos a acompanhar o ritmo da fanfarista quimbanguista de fora. Já começaram com o mesmo ritmo da fanfarista quimbanguista somente para glorificar ao nosso Deus, porque eles merecem esta glória. Mamã Isacarine Nzotondo. Merci Bampangia Luzolo, bana papa Shimoki Mbangu na ntoto ya mvimba na ntango yai benkena kulanda na bisuzi mambo mpila yoke na kuluta sambo na kumona inki mutindo papa mfumu ambanza kena kubasika malembe na nganda sam na kubaka kifulu na kiti na yandi ya kimfumu ya wina bota pesa yandi lukumu pinkembo na kilumbu ya bubu yai
ya okena beto kiese na kikanda ya inzambi kimfumu makanda nyonso ya ntoto ya mvimba kevukanaka na bwala nkamba yetu seremi ya mpa sambo na kupesa lukumu nkembo na ina kele nzambi ya makanda nyonso ya ntoto papa mfumu ambanza Andre Mbeza Kiangani kena kukulumuka malembe na kilumbu ya bubu yai kilumbu ya 13 na ngonda ya zole ya betkena kulandila ba programme nyonso ina kubandaka mazono samna kukutuka ya papa Kisolokele Lukelo benzabati bampanga Luzolo papa Kisolokele Lukelo Charles kukutukaka awa na bwala nkamba Kifulukele nzo ya Kisalu mpila betmebinga nzo ya kabine ya papa Simon Kimbango Kiangani ya wina Kifulu papa Kisolokele kukutukaka ntangu yani kukutukaka benzabati bitumba mvita umunikaka na ntoto ya mvimba ubu yaike mvita na kimpeve mvita na makanda ya ntoto mvita na bichini ya ntoto bankena kunwani na kimfumu kunwani na mbongo ya ina mvita ina mutu tapesa ngemba kele nzambi ya ngolo papa Simon Kimbango betkena kupenda malembe sambo na kutungama ya bwala nkamba ya ike bwala ya nsilulu